Oui, merci. Bienvenue sur votre émission Les Adorateurs. Désormais, c'est sur cette chaîne Mosakoli Chako TV, Brando Monabiso. Vous allez voir tous les événements à ce qui concerne la culture, à ce qui concerne l'actualité musicale et des hommes dédiés. En tout cas, vous ne serez jamais déçus. Vous serez vraiment bénis à travers cette émission Les Adorateurs qui est présentée par votre humble serviteur, le frère Georges Chimba. Les gens déjà se posent des questions. Il est devenir encore animateur, il est devenir encore chroniqueur. Oui, c'est bien parce que ce sont les dons que Dieu a mis en nous. Ce sont des grâces. Et à part ça, je suis aussi artiste et vous le connaissez très bien. L'art, on dit, l'art c'est la prédisposition innée. Donc ne soyez pas intimidés, ne soyez pas aussi surpris pour me voir présenter une émission. Donc désormais, beaucoup trouvé nga awa pour nous mon abiso boye, c'est Nalisungi, il y a ingénieur Vita, Steve Vita, ndé omoni ba qualité, il y a ba image, il y a boye. Désormais sur votre chaîne Mosakoli Chako TV, bon do mona émission, il y a bien des histoires où ça là que bananzambe bazala vraiment béni. Vous voyez, nous sommes à l'église. Aujourd'hui c'est le dimanche, je profite de dire bonjour et bon dimanche à mon pasteur Julien Kandé de l'église La Parole de Vie et pourquoi pas aussi à révérend pasteur Eiffel Nzola Malonga, notre papa, là où je suis, sur notre église. Merci à tout le monde qui sont en train de nous soutenir de près, de loin, spirituellement, physiquement, matériellement. Et vous êtes tellement nombreux, mais je profite de dire aussi bonjour et bon dimanche à Eric Mandala, les boss, et pourquoi pas à PDG Igado, Cédric Igado, Georges Igado, Eric Igado, Monsieur le Noir. Donc pour ça plus tarder, pour ne pas multiplier mes mots, je profite de dire bonjour à mon frère qui est à côté de moi, le frère Yannick Misoko. Bonjour Papa Georges Chimba. Boni. Oui, Ngolou Nzambazo Bomba. Ça fait vraiment longtemps, plus de 3 ans que tu n'étais pas à l'actualité. Et le problème est qui vraiment pour tout ce silence. Vraiment, on a un silence pour Nazaki Namo, Ezaki par rapport à la préparation. On a bandé Koussala, il y a studio, Nazaki. Gravement, on a gravé donc j'ai sous le temps par rapport à la clip, clip vraiment il y a un message qui vraiment que non, n'a vraiment mingité dans l'actualité. Frère Yannick, on voulait juste savoir un peu sur le frère Yannick, carrière musicale, et au sein de combien de temps déjà dans le monde de la musique? Vraiment. En vrai dire, dans le monde de la musique, nous avons vraiment tenté parce que nous avons la musique bon moana. Ok. Nous avons la musique bon moana. Et ça donne un peu de banda bon moana nanga. Si vous avez lelo, na kusala on est na sali. Et ça première fois. Ok. Première fois nanga, na gravé na studio. Première fois nanga, na sala vidéoclip. Mais musique est à Outa-Bomwana. Mesdames et messieurs, comprenez, il y a vraiment donc il y a des shows en fait ici à Tozali, là où nous sommes à l'église. Donc vraiment il y a des shows. Papa Yannick Alobi, la musique pour lui, il y a déjà Bomwana depuis Kala, ils en attendent. Est-ce qu'ils en ont montré encore le frère Yannick ou à Pesayo pour Sawana? Il y a Yimba. Malgré que est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a beaucoup aussi encouragé pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui? Vraiment, en réalité, nous sommes amoureux de musique. Ok. Vraiment, nous avons la musique. Ok. Mais nous avons personnel pour yemba. Donc, nous avons visé mingi et pas Papa Henri Moulage. Papa Henri Moulage. Ce qui Papa Henri Yemba. Donc, ok. D'accord, je profite de dire aussi bonjour et bon dimanche à
Papa Harry Moulaja pour la Moussala Nyon sous Sala. En tout cas, l'Éternel vous bénisse abondamment. Merci. Oza Imonge, il y a bien, il y a le frère Yannick Misoko. Est-ce que vous avez quand même moi ma chanson naïe? Vraiment, nous avons vraiment un répertoire naïe. Vous avez un répertoire naïe? Frère Yannick, au cours de la moi, extrait, il y a un moment où il y a Papa Harry, là où il est, à Zolandayo, pour. Aza le quoi miroir naïo, voilà. Mawemba o pour n'alingamo pe moi mingi. Non, ça ne dérange pas, juste un extrait. Na ebele ya bato bazwangolu na nzambe na kowanga na te nazana kati na tomboli maboko na ndimi na motema mobimba na ngai yawa ngolu na ngolu mosala na ekulusu ememelinga bomoi na merita kiti na makasi ya nzoto Yesu yaka lisusu ozana motema oyo kiti ya bukonzi ebongisi na yo mosanto alola nzamba malunga soki osali te o ekosalema te soki opesi te o ekopesama te bongo soki olobi te okozala nani Bondomente, l'homme de Santa, l'ami de Che Guevara Mente, l'homme qui totalise 2000 ans, l'ami des Zoulés de Nouja contre Madi MP Poitou, capitaine de l'équipe, double revolver, Balian Koba, Balembana Posso. Chaîne Zamoko, Mosakoli, Chaco, TV, et ce comme un Banis Konde, Yango. Chaîne bien, chaîne Zana Bamaya Sika, chaîne Zana Globa Sika, Bali Mosakoli, Chaco TV, Ndema Kamboti. Donc, mini ya kolobezalité, mais bon s'abonner massivement na Mosakoli Chaco TV. Donc, en tout cas, cité bozwa ba image ya frère Yannick Nyoso, ba concert ya frère Yannick Nyoso, ba émission ya frère Yannick Nyoso, ba live ya frère Yannick Nyoso na kati ya chaîne na biso Mosakoli Chaco TV. Ah vraiment na ebité TV bongi TV comme lengi net ko mona batura ba biso oyo il faut zaka na Mosakoli Chaco TV. on a la scène ya dimi la spé on a ndenge a jouera tout na chaîne ya biso Mosakoli Chaco TV. Vous s'abonner. Donc on ne peut pas décider. Mosakoli Chaco TV. Vous s'abonner massivement na Mosakoli Chaco TV. La série a bien, le film a bien, le clip a bien, événement, tout, la prédication a bien. Vous trouvez en haut et pas Mosakoli Chaco TV, Mosakoli Chaco TV. Soki nakanisi na ngomba mangengenge na zamba ya Luzizila na ngomba ya Kampise Sambe olobelaki ngai. Donc nyonso a beaucoup temps kuna. Il na Mosakoli Chaco TV. Talaka sika be mission bien, ba film bien, ba théâtre bien, ba artiste nyonso toza ebele to s'abonner massivement. Oui, nous sommes de retour sur ce plateau. Merci à ingénieur Vita pour la Moussala Kitoko. En tout cas, Nzamba Pamolayo, comme on dit mon vieux papi Mboma Maïle na Maïle et ça ka Maïle Moko. Donc Georges Chimba, ingénieur Vita, yango moni ba qualité ya Moussala ya Boye. Je profite de dire aussi bonjour et bon dimanche à celui qui nous appelle le directeur Dieba Seke et Alain Badibanga, monsieur diplomate, et pourquoi pas à mon vieux Galor Kapashi et Kapashi TV Airbag Sita Kapashi et Sikozolanda Bisso, vraiment en tout cas mes salutations. On n'a pas, il y a Georges Chimba. Alors frère Yannick, il y a encore une autre question que Bandeko Baza Libanda Baza a besoin Bisso tout ça sur place sur le terrain, tout ça a besoin de en tout cas quelles sont les difficultés beaucoup de na carrière musicale? Est-ce que c'est facile par rapport il y a pour dire que Kinshasa musique il y a Kinshasa et puis faire la musique en Angola, est-ce que c'est facile pour vous de gérer soit un groupe soit un kota qui studio? Est-ce que vraiment comment est-ce que ça se passe? Vraiment il y a Roloba par rapport il y a Moussala. Ils ont une facilité. Et la facilité, au moni biso touti mingi na
na RDC toyebi culture ya RDC donc mboka wana eza mboka oyo bato mingi balinga art vraiment na Angola musique eza vraiment pasi par rapport ya mutu nyonso aza awa a se sonjaka musala quelque part eloko moko coopération moko ko sala ke avant la musique comment les biso toyebi musique na Congo eza eloko mo boye oro l'excellent autant mais en Angola ils ont passé par rapport que ya mutu ya avant la musique siko biso to bengama pona musala ngo donc to souffra pena mingi par rapport ya groupe ils ont une facilité Ils ont vraiment facilité. Comprenez que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas une profession, mais c'est une vocation. Donc, si vous n'êtes pas appelé, ils ont facilité. Donc, beaucoup atteindre l'objectivité. On nous dit que non, Libanda Yamboka, vous êtes en Angola, nous sommes en Angola. Libanda Yamboka, donc, artiste, ils ont la symétrie, il y a artiste. Est-ce que c'est vrai que Libanda Yamboka est un cimetière artiste? Qu'est-ce qui fait que non, quand les artistes sont Libanda Yamboka, ils ont des sous-té et na bakandeti ya biso pe boye ils ont des sous-té et ça par rapport à nini? Omoni na Congo, le quoi toujours attend mingi et l'autre côté. OK. Omoni sokoza musicien o se basé mingi na musique. OK. Siko so bimi Libanda Mboka. Omona ke okuta ba difficulté belé. O faut vendre ndako ya yo moko ya futela. OK. Il faut lia ba biloko nyoso wana ya omoni longo la rapé ba tumisusu na chemin na ye. OK. Ya meba oyo ba bengama pe ba ponama vraiment ba ndima ko souffrir kana chemin wana. Je profite à travers cette idée, il y a frère Yannick de dire à tout le monde na ba nyoso bazar na besoin de soutenir œuvre de Dieu pour le maté ko salango nzambo ozanga te ko pamola bino parce que c'est pas facile. Et ya kozala quelque part au Libanda ya Mboka et pour demeurer ou continuer na musala ya art musala musique à tout le monde, à tous les artistes pour dire que non, pourquoi Libanda ya Mboka ils ont la cimetière ya artistes. Ce sont des raisons. Quand la personne vient quelque part, la première des choses de faire c'est de chercher à se stabiliser. Chacun de nous cherche là où il peut mieux vivre et à bien à stabiliser d'abord vinailler et puis il fait d'autres choses. Et papa, nayebi que na monde ya musique oyo isko oyo zali, oza na parcours, oza na carrière ya moulayi parce que banda musique ikala. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ka au banda, ils ont un groupe moko siko yimba ou il y a une église, mais peut-être ici ka toza ou est-ce que vous avez aussi un père spirituel, Moutoua Kadrakayo? Comment est-ce que banda musique na yo? Bien sûr que banda musique bomona, mais est-ce que ça ici kate un orchestre mon collègue kate ou soit encadrement mon quelque part il y a musique? Oui, vraiment. Dans le cas de groupe, on va profiter pour saluer, pour remercier mon président. Oui. Pour Kambanga vraiment pendant tout moment. OK. Président Fiston Misoko FM. Oh. Il y a Azaki Moko ya Mokambi ya groupe La Lettre de Vie. Vraiment Nazalaki na kati ya groupe wana. Donc na joie ya belé pina na nzela na ye. Azaki pina na pona ko perta nga l'accent vraiment nzela. Yeah. OK. Na yo ki pe comment Misoko na kati? Oui, Aza Moko pina o ngalandi. OK. Aza pina makila. En tout cas, merci. Est-ce que vous avez un encadrement spirituel? Vraiment, dans le ça la chose, un encadrement spirituel, c'est que vous avez monté. OK. Ouais. Mais Naza na papa nanga. Papa nanga spirituel. Et fait la malunga. Wapi place nazali. Wazuko kambangai spirituellement. Na papa nangai Dr Betra malunga. OK. Vraiment baza ba papoyo ba soutenir nga na ya ebelé vraiment na musalo na osala. En tout cas, vraiment merci à notre pasteur le révérend pasteur Eiffel Malunga Nzola. En tout cas pour na musala au boza osala pour na
C'est tout ce que vous êtes en train de faire pour notre frère. C'est comme ça, l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de leader sans des successeurs. Merci. Je profite encore de dire bon dimanche à celui qu'on appelle Christian Yungu, Redi Yungu, Maître Redi Yungu, et pourquoi pas aussi à Maître Mayo Mambeke. Maître Mayo Mambeke, Junior Mbako, et pourquoi pas aussi à Christelle Koulapa et Mireille Ikundaka, Clarisse Lutunou, aussi bonjour et bon dimanche à celui que j'appelle Fiston Baoula et Loakanza, héritier Voama congolaise, et pourquoi pas à Diego Battery, Maison Diego Battery, en tout cas très 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 fort. Merci pour vos soutiens. Merci encore une fois de plus à Patrick Polo, Skito Leader, et puis à Erdiz Walite Boubanga, mon ami personnel. Papa Yannick Misoko, Tozongi Suskar Nayo, est-ce que la chanson Oyo Oyimbi, vous êtes single, Oui, Tozongi une actualité pour savoir un peu à propos, il y a Nzembo Oyimbi, single, et Zobima quand? Zobima d'ici le 8 mars. Le 8 mars, ok. Il est toujours relancé vidéo sortie clip officielle. Si. Ok, Zobima le 8 mars. Pourquoi Nzambe Nanga Ozali Wapi? Papa Shimba, pour la question, il y a inspiration, il y a Nzembo. Nazaki vraiment inspiré par l'éternel. Par rapport à Vinanga Mokonanu, il y a Vinanga Mokonanu, désolé quand c'est un mot. Par rapport au sous, il y a vie, il y a Batu Mingi, c'est un mot. Donc, comme on a des problèmes, des maladies, par-ci par-là. Donc, il y a des hommes inspirés par rapport à Nzembo. Au ça, na peuple naé, que Nzambe balukakaye. Yango moni sokotali. Na mukana Psalm 121 au mona lisolo ya David tango Saul azolanda zokima bangomba David ayekoloba na tomboli misu nanga eko na ngomba wa place lobiko nanga eko uta vraiment so landi Nzembo ya Nzambe nango zapi tina suka nango na lobi silence na Nzambe eloba te kazate silence na Nzambe eloba te kazate so tali na boîte tout tango mbonge banda eko ningana Nzambe azaki présent. Mais c'est un qui a tellement pour gagner la maille, maille etika. Donc Nzambe azali. Donc c'est un kaka kolukaye pour amimoni sama na ba vina biso. En tout cas, vraiment merci beaucoup. Je pense que vous avez vraiment bien compris l'explication de notre frère. Est-ce qu'il y a aussi des gens où ba accompagner qui est-ce que Nzembo wana ezana bato bo travailler qui na bango pour dire que non, au travail qui ont eu mon côté, vous avez une comme sous ne tout le parolier en fait. Na travail Nzembo on a ba parolier mais na zana bato ba idangai par rapport à arrangement ya chanson Nzambe nango zapi. Donc mutali boso basé belé mais ben na oki ko tanga pour encouragement pour faciliter. Ya mutali boso vraiment Rodrigue Kunda ya zaki moko oyo dans années tout moment pour un arrangement tant que tu es na studio tu écoutes à des pros vraiment Nzembo ezaki na lolenge moko boye yé a commission na lolenge moko boye bazaki vraiment mingi o ba soutenir ki ngai ba idaki nga vraiment pour Nzembo bima boye cheval pro moko susu azaki wana force basse donc bazaki pena wana pour na ko edenga donc bazé belé na la serre autosani ba kera Nzembo oyo Anacleta wal place azali vraiment na pesi wa bon dimanche na yo mama ozaya mutema Nzambe a memo musika na vision na yo vraiment baza mingi so na bino wana tanga to aussi ça peut mission en tout cas vraiment baza mingi oyo yangai na lobaka Fallon Wanza mutema ya honorable Alpha Bokole Fallon Wanza, Clarisse Lutunou, et pourquoi pas aussi dire bonjour, bon dimanche à celui que j'appelle l'homme de Dieu aussi, le frère Yannick Wanza en direct de France. Là je vois Papi Koloa Batista de la Suisse, et pourquoi pas aussi dire bonjour et bon dimanche à Merdi Wanza, Blondin Wanza, à
Richesse Chimba depuis la France. Je vous laisse de suivre cet extrait des clips de la chanson Nzamenanga Ozali Wapi. Nzamenanga Ozali Wapi. Et puis on se retrouve juste après. Merci. Zambe na bomoi olobe mimonisa makana ba obaluka kayo yawe talanga na pusani koluka yo monisa makimbo na yo ozawapi musato zala Zambe na bomoi nanga kolo oboma elobi na oti na ba obaluka kayo mimonisa na bomoi nanga Yesu. Alléluia. Dieu de mon père FL Nzola Malunga, la grande famille, j'irai le pouvoyeur. Zambe nanga yozali wapi, Yahweh yozali wapi, Zambe nanga yozali wapi, Papa yozali wapi, Zambe nanga yozali wapi, Yahweh yozali wapi, Zambe nanga yozali wapi, Papa yozali wapi. Shima mikolo minei oyaki na lisekwa na kunda ya Lazalo. Yawe présence na yo eza lisekwa ya bakufi. Mimonisa na nga Yesu naza na posa na yo kolo. Soki nakanisi na ngoma mangengenge na zamba ya Luzizila na ngoma ya kampise Zambe yolobelaki ngai sengo na kimia kotambola na ngai naluki esengo na kimia papa na moni yango te yawe nazongi lisusu Zambe na ngai ozali wapi yawe ozali wapi Zambe na ngai ozali wapi papa ozali wapi kolo kozanga baboti na se na moi ngai nakoma fazere Zambe na ngai ozali wapi papa ozali wapi emana se koma bisika ya kolala mpona kufela baboti Zambe na ngai ozali wapi papa ozali wapi papa seleki ngai nakomi nasuka ngai kolobi ba oyo nyonso baza charge fatigue baepai na yo omimonisa na bango kolonga mpe na ye Zambe na ngai ozali wapi papa ozali wapi Zambe ezekeli menga yo ozali wapi yawe ozali wapi Zambe na ngai ozali wapi papa ozali wapi bakaposano ekosilaka ata mokolo moko te na se ya moi yawe mpona basi ya bikoba baza na posa na yo yawe bashomer baza na posa na yo Zambe bainosa na boloko baza na posa na yo lisengo namonaka kepai ya basusu ngai kaka kolela se kolela Zambe rosamba lunga yozali wapi yawe sembola loboko Zambe na ngai ozali wapi papa ozali wapi opesi mobala bakangi mabota opapesa ngai ezaki Zambe na ngai ozali wapi papa ozali wapi namala lelo lobisa divorce sukasuka ndako baboti Zambe na ngai ozali wapi papa ozali wapi moloko nakota nayebi krimite avoka nanga telema nakoma sije ya kotongo na quartier mpona pasi na ngai ekosila mokolo nini Zambe kabulo misoko yo batami wapi yaka mbangu na vina
seke ozate mpona kati na boite wana mbonge eza kotomboka yawe ozalaki présent esengai kaka okangela mbonge mpo eyoka yawe kangela souffrance oyo etelemeli binanga Zambé naza na posa na mona yo. Merci, ça c'était l'extrait de la chanson Zamenanga Ozali Wapi. Clip il y a bien, en tout cas félicitations. Hein. Merci, merci pour Malamu. Est-ce que Moutoua Yembi wana pour le longina monezeyo? Est-ce que Moutoua Yembi wana c'est vraiment le frère Yannick? Est-ce que frère Yannick a un musicien en studio? C'est pour dire que non, dans le studio, frère Yannick a un danger et puis boyer. Ah, bon, chose à musicien studio. Je suis live au bêta comment. Oui, je profite aussi de dire aussi bonjour et bon dimanche à pasteur Michel Chako. Pasteur Michel Chako en direct du Canada. Et pourquoi pas aussi de dire à celui que j'appelle Edo Muzamba, l'intouchable. Mauvais Edo Muzamba, l'intouchable. Et pourquoi pas aussi dire bonjour et bon dimanche à Néné Amouri en direct de France, Paris. À Béatrice Nzaou, la perle noire. Pourquoi pas aussi de dire aussi bonjour et bon dimanche à celui qu'on appelle Merdi Wanza. Merci frère Yannick. Est-ce que tu as extrait à live dans une église, on peut rapidement et le frère soliste, tout ça vraiment ce qu'on a en live, parce qu'il y a des gens qui me posent beaucoup de questions. Est-ce que ça vraiment frère Yannick? Est-ce que ça vraiment frère Yannick? Les gens comme Charlie Luboya en direct de France, grand prêtre Charlie Luboya, en tout cas à Tuninga Auto Tunanga déjà awa tout n'est pas frère Yannick. Est-ce que Nzembo on a pu n'en avoir na yoki wana et ça vraiment y est-ce que tu reçois extrait à live vraiment na chepeli pe sous na pesa Charlie Luboya grand poète Mondeko. Vraiment bon dimanche pour Nayo. Vraiment après. Je profite de saluer Alain Chimba, mon grand frère, Alain Chimba, Charles Chimba et Cédric Matalatala. Maître Cédric Matalatala, merci là où vous êtes. Et pourquoi pas aussi à Tania Kongolo. Tania Kongolo, on dit Maman Loufou. En tout cas, que le Tout-Puissant vous bénisse là où vous êtes. En tout cas, on vous aime beaucoup. Eli Tamboué, 10 000 aspects. Et puis, na Pesimbo, na groupe Mobimba ya Strela de Art, là où les artistes comme Titi Ngoma, Papa Chéri, et puis à notre Papouchi, le vieux Guy Coco, le vrai Guy Coco. Vous êtes tellement nombreux, à tous les artistes, Aris Vula Mindemba. Zambelanga yozali wapyo, ewe yozali wapyo. Zambelanga yozali wapyo, papa yozali wapyo. Zambelanga yozali wapyo, ewe yozali wapyo. Zambelanga yozali wapyo, papa yozali wapyo. Soki nakanisila ngomba mangengenge na zamba ya Luzizila na ngomba ya Kampise nawe yolomelaki ngai esengo na kimia kotambola na ngai naluki esengo na kimia papa namoni yango te yango nazongi lisusu zambela ngai ozali wapyo yawe yozali wapyo yozali wapyo papa yozali zamba prophète David yozali wapyo yawe yozali wapyo zambela ngai yozali wapyo papa yozali wapyo. Nzembo Ezo Bima le 8, non? Le 8 mars na 0R. Mais toujours Bimisa sortie officielle il y a vidéoclip. Ok, sortie officielle il y a vidéoclip. À partir du 8 mars déjà, hein, journée à ma maman. Boui Bapé Goluka Nzambe ba maman. Nzambe nanga ozali wapi sortie officielle il y a chanson na biso. Et Nzambe nanga ozali wapi le frère Yannick Misoko. Vous s'abonner massivement sur votre chaîne Moussa Chako TV.
Vous s'abonner, vous s'abonner, vous s'abonner, vous s'abonner, vous télécharger chansons, en tout cas vous partager chansons pour soutenir aussi notre frère. Frère Yannick, tout ça, tout le monde a un message et outil et paille Papi Mbambi. Je profite de dire aussi bonjour et dimanche à la famille Mbambi, Glody Mbambi les sénateurs, et puis à Nono Mbambi, Sarah Mbambi, aussi Sika Bozwami, Elton Omokoko, Arnaud Bossele, et puis Dizzy Color la merveille, Dizzy Color, et puis Sika Wapignon so Bandeko Bazwami, au Basoutenara Biso na Musala ou na Musika, tout na peine. Batu baza continue dans la question et belé parce que tant la vie sont des asco vraiment mingité tongito yeba frère Yannick. Le frère Yannick, si c'était pas la musique, peut-être pour dire que non, ce qui musique et simba qui était musique, au ça qui musique était. On a ça musala nin. Ou peut-être en dehors de la musique, frère Yannick a ça la sous musala nin. Ok, clair la question. En dehors de la musique, frère Yannick a ça la musala nini. Voilà. Et, en dehors de la musique, frère Yannick n'a vraiment musala to na salaka. Ok. À part musique. Okay. Mais frère Yannick a yebi misala moi mingi. Ok. Frère Yannick a yokoli ki maçon, naza maçon. Ok. Frère Yannick naza artiste, na salaka manzaka. Ok. Frère Yannick naza coopéra. Na coopéraka. Ok. Frère Yannick na tchaka couleur mon église au frère Yannick. Ok. Donc mais na se baza mingi na musala ya musique ko emela nzambe. Frère Yannick, est-ce que vous êtes en train de préparer sur quelque chose à part cette single tous et la sous album, c'est pour quand bino vos arabos, c'est que moi single moi mouké pour tous les sous n'était mon sous ou yo ça sous 3 à 4 ans. Vraiment papa Shima komona nzembo oyo na clip oyo et a facilité. Donc single oyo eza moko oyo pona efongola nzela. Nazo bimisango par rapport ya Luka Lisungi, par rapport ya Luka producteur pour ma idée zali, ma inspiration ezali. Mais ma coquille ya ko sala makambo ezate. Donc ya moni na lancer single oyo pour nzambe atia loboko wapi place yo bato ba oyoka écoute na pena muté ko toucher pe motema pour na kosunga frère Yannick pour sa facilité musala oyo na yebiki na sala on na makasi na ngati binati nzambe na sungi atindaki batu pour na baya ko aider ngai vraiment donc nzambe wana kaka a continuer na ko sa musala na ye pour na tindela na producteur. Tous ceux qui bénis, nous sommes aussi bénis jusqu'à ce moment. Je vous laisse de faire, profiter, de donner, de faire des dédicaces. Na bateau nyonso bazo landayo, to na bateau nyonso bazo soutenir yo na musika na pene. En tout cas, le micro est là. Vous pouvez. Vraiment merci pour la parole. Basé belé, mais nako zala bref. Il y a saluer Plivano Kalumba wapaza na Canada azamo kwa soutenir kingai Jordan Mbata atika kingate pendant tout moment ya studio puis makamyo sondo sala prophète Ezekiel Menga asunga kingai na peso wa mbote ba bon dimanche wa place za papa la patronne Mbelu mama Alpha Mbelu aza sumoko oyo azaki penenanga pour soutenir nga na peso so bon dimanche na mama Alpha Mbelu. Vraiment, baza mingi, baza ya mingi. Mon papa spirituel, Efenzo la Malunga, azaki moko azaki sou penenanga pona ko edenga yi. Vraiment. Dr Bertrand Malunga azaki wana pona ko edenga. Prophète David Makanda azaki sou wana pona ko edenga yi. Mama Pasikiaku Malunga azaki sou wana pona ko edenga. Mon vieux Patrick Mindende, mon vieux Patrick Mindende, il est pas à qui on a pour nous aider. Donc il baza pina tellement ébélé. Donc na lingi bino ya mingi na bosani binoté, ba edi na bino ezana motema. Parfois mususu omoka kombo na yote ezali bakute. Vraiment oza motema bo continuer
na koyede œuvre ya Nzambe mebi ke Nzambe oyo tolukaka butu moi azanga te ya kozongisa wapi place ezoluta. Vraiment merci. En tout cas, merci à tout le monde. Na bandeko ya technique, là je vois l'ingénieur Vita, l'ingénieur Steve Vita, là je vois aussi na Sima, il y a caméra, je vois aussi notre frère Junior Lou Yeye. Et pourquoi pas aussi à papa Gilva Mananga, maman Mami Kiami, maman Mami Kiami et Edgar Barroso, et pourquoi pas aussi à Esther Daya. Le frère Yannick, comment te trouver? Est-ce que vous avez un numéro de téléphone? Et pourquoi pas, Bato Baza besoin, Babinga frère Yannick, Bakutana frère Yannick, votre numéro de téléphone? Numéro de téléphone, déjà 00 244 938 938 72 72 38 Nasuka. 38 Nasuka. Wana sobo bengi bozwanga moko frère Yannick en personne. Nabo santé excusez ko pesa mbote et pas ya Redibola. Moko oyo abundana ki nanga pena pona ko filmer vidéo obomoni wana. Vraiment merci. Place aux bonne dimanche no Redibola. Oza motema Adepro mon papa na lingi bino ya mingi à travers les réseaux sociaux ba ozanga na Facebook Yannick Misoko so beti Yannick Misoko na ozawana na Instagram Yannick Misoko na zawana na YouTube so po beti Yannick Misoko officiel okokuta ngai na zawana. Merci vraiment Yannick Misoko. Vous avez toutes les coordonnées pour trouver le frère Yannick Misoko. Bino Boza dans la production, vous avez des concerts. Notre frère est là. En tout cas, faisons l'effort. Il y a qu'à soutenir d'une manière qui a s'en sortir facilement. Vous êtes nombreux au Bolanda Kibiso. Pour nous retrouver les éléments Nabiso Nyonso désormais, même cette clip que le frère Asali a single Nabiso au retrouvant mon chaîne Nabiso Monsakoli Shako TV. Monsakoli Shako TV. En tout cas, vous s'abonner massivement. Il y a une manière peut-être de soutenir Bisso. Les associés peuvent vous abonner. En tout cas, merci parce que vous avez belé Orlando Bisso. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je profite de dire bonjour et bon dimanche. Na bande konyo so bazaki na régie na sima caméra, je vois l'ingénieur Steve Vita et puis notre frère Junior Louyeye. Donc batamaye les temps basangani faut bon monaka ba bloka qualité ya boye. En tout cas, merci et aussi à notre église et tonga na biso et tonga ya tata notre église Jiré le pouvoyeur là où nous sommes et ça na Luandasso chez le pasteur, notre papa, Efrel Nzola Malonga. Merci, en tout cas, nous sommes vraiment bénis, nous avons été vraiment bénis. Merci, bon dimanche à frère Yannick Misoko. On a tiqué le plateau, au Kende Nabiso. Yesu, alléluia Jésus. Na molongo ya bato, bazangolu na Nzambe, na koka wanga na te, naza na kati, na semboli loboko, na ndimi na motema, mobimba na ngai awa, ngolu na ngolu, mosala na ekulusu, ememeli nga bomoi, na merita kiteo, na makasi ya nzoto Yesu yaka lisusu oza na motema oyo kiti ya bokonzi ebongise na yo mosantu alola Yesu Masiya soki osali te o ekosalema te soki opesi te o ai oza malamu Jésus.